Merci beaucoup na peuple congolais nyonso oyo azali kopesa ito makanisi na ye la République démocratique du Congo oyo nyonso azali na souci mboka na biso République démocratique du Congo ekende liboso ezwa avancement Nzambe apambola yo pe bino ba pasteur oyo ya solo bozali ko prier ko tia mboka na maboko ya Nzambe Nzambe pe apambola bino et puis bino balanga nzembo oyo boko yemba miziki pona kopesa toli na bayimboka to toli pona peuple congolais la muka Nzambe apambola bino comme de konanga Jackson Meya King Nzambe apambola e. Alors peuple congolais partout zali dans le monde totele mato bundela Congo na biso bino pe ba politicien bozala ini bino pe bandeko na biso o boza na armée ba soldat bozala ini totika trahison na kati République démocratique du Congo pour ceux qui trahison ezali ndezo senga ke Congo e avancer te ndezo senga ke Congo e kende liboso te. Alors bino pe ba policier ba peuple ba ali banguna na bino te bosala mosala oyo basalaka o ba recrutera bino ba policier ba lobby policier ozali bongo garde civil bino oza ba garde na biso ba civil ko batela biso na biloko na biso ngai ata soki na moni policier na kobanga te pona yebike nazali pembeni ya moto oyo déjà soki nazalaki na mo insécurité moko boy na komi na sécurité mais bino lelo bozali kosala mosala kitoko te la police kokanga batu bikanga omona mwasi atambola na mobali te kokanga ba jeune. En tout cas papa na biso Nicolas Kazadi betana numela plutôt par rapport à la police mosala oh bazali kosala et mon général Pambote Belé place aux Ali papa na biso général Blaise Pambote na yo ebele. En tout cas la police et ko sala musala kitoko te bon mekana ko sala recrutement bon mekana ko sala recyclage na kati ya la police. En tout cas tout congolais tant o tozali politiciens aux en majorité politiciens aux en opposition ezaka ne loko moko oyo ezosanga biso pe Congo eza avancement eza nini amour entre biso na Congo ezate yango to omona ba filtre ba profiter yango to omona bato mabe bazo profiter na sima na biso bino pe na majorité boluka kondima rapé critique bomoni baninga basali critique balobi critique ndesala ke pesa ka moto makasi po ya bongisa. Mais ça que ceux qui m'ont sali au critique c'est qu'ils ont mon goût non te a sali au critique pour obongisa oh sala ki mabeta ngoyo kike ezalo ko ngande ko kabu ade na sabu ceux qui ndeko émission sala ki wana oloba ki bo sala ki kitoko te na koyoka ah ndeko ceux qui monoko tout en akili baku limbisa na ko bongisa alobi pardon ezali loko ya ka ko libérer moto. Émission lelo eza juste na kotia ba vidéo mais na bandi na kopesa conseil pour avant na kota na plateau ba ndeko to travers na ba on a régi ba moni arts na sali prière et pas Nzambe ayoki la Congo mawa na sali prière et pas Nzambe azongisa ba congolais na motema kolinga mboka na bango nani asala ke abimisa ba congolais amour ya mboka na bango. Nani asala ke abimisa congolais bolingo ya mboka na ye po congolais tayo ki bandeko na na est bakufi ye koto ambiance congolais tayo ki ndeko na ye koto akufi ye koto ambiance congolais tayo ki ndeko na ye koto asalibwe ye koto ambiance mais to komona na bamboka mususu batelemi baza ini baza même moral de tout le bana terme na biso ba kinois pona kobundila mabele na bango kasi biso na Congo toza mafu to okipe makambo mboka te kasi makambo teli distraction makambo buzoba
toza makasi na yango yango nazoyebisa tout peuple congolais partout bozali tolinga Congo bino mpe na poto badiaspora bozala ini bakongolais mpe oyo boza na baafrike na bapays ya ndenge na ndenge tozala ini biso nyonso tozala ensemble tolingana tosima na loboko totala na Congo na biso tozokende wapi. Merci ezalaki juste conseil oyo nazalaki nango epai ya bavrai congolais nde bakoyoka oyo leki oyo mwana oyo ndeko na bango oyo koko na bango apesi bango. Mais congolais aza congolais ya solo te nde akomona tolio na pesi na ntongo ya lelo akomona yango mabe. Mais vrai congolais oyo alingaka Congo oyo aza na posa ya souci ya Congo ke liboso akosalela. Merci beaucoup eza bongo ya bino kabu ya l'homme puissant Mosako libo s'abonner no Océan du Congo bo partager mes missions bobenga baye oyo basabonner na mteba ya kosabonner a no Océan du Congo makambo abie bani no Océan du Congo boya kosabonner no Océan du Congo nono benga ngo bongo maso anoa soki yo boyi kosabonner no Océan du Congo okochola na mai. Alors pas information ya kitoko okozongo awa na émission na biso tolobela mboka Congo émission oyo toyaka kaka juste kolobela mai oyo etali République démocratique du Congo. Soki olingi baloba kombo na yo na émission te c'est que boya makambo ya Congo lobaki makambo ya Congo na kosala na kokota yango te to sala mosala kitoko tokobetelo maboko awa na émission tolobela mboka Congo. Mais soki oza kosala mabe tokoloba mabe na yo awa na émission na biso tolobela mboka Congo. Alors yo pe muto ozala na posa o participer na émission na biso tolobela mboka Congo benga Mosakoli plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga Mosakoli nde oko participer na émission na biso tolobela mboka Congo. Kasi ko benga Mosakoli te po yo etimide plutôt etimide ngai ko benga Mosakoli te po yo menacer nga po nalobaka mabe ya moto te nalobaka kaka vérité ezoleka na mboka na biso awa na finga ka mokolo te na finga ka moto te nalobaka pe mabe ya moto te nalobaka kaka soki osali mabe nde na koloba awa na émission na biso tolobela mboka Congo. Yo moto kozala na posa ya koparticiper na émission tolobela mboka Congo obenga numéro wana yo pe moto kosepela o soutenir Mosakoli mwana wa moke mwana oyo nzimi aya kolendisa bayimboka pona makambo tali République démocratique du Congo obenga numéro wana ekosala mwa bien mwa miniki ya komela po koloba mwa tolo pasi ekosala bien mwana aboya na ya kofana na place oyo alisanga ya komela mwa kopa ya kosala mwa boye benga Mosakoli numéro wana soki posa na poso soutenir nga soki obengi nga ozwinga ligne te tika voice ndenge bandeko mosusu nakomona soki abengi nga azwinga ligne te atiki voice na ye ntango nakoya na koregion na ye na voice wana. Lelo tokolobela 3 vidéos oyo namoni bandeko basili kotindela ngai tokolobela vidéo ya mwana mboka Blaise Lumbu oyo azali moko na kati ya UDPS tokolobela pe vidéo ya bandeko na biso ya Est oyo batindeli biso par rapport ya état de siège. Est-ce qu'il y a état de siège na bata oyo esali peuple à Est ba bénéficier nango ou ba bénéficier nango te ba question c'est nga ba réponse c'est ya bino bo commenter pe émission à lelo tout ça pour te contreter quand tu zoya ko ba poto bongisa ndé République démocratique du Congo to ko lobela pe vidéo automoni ba ndeko na biso ya PPRD na sili kotinda ke ko découvrir bon biso to moni mama moko be bango moko baza ko loba botiaka tembe bino moko bokomona na kati ya video wana boko découvrir nini elekaki na kati ya video ne sami bon na Lubumbashi. Merci beaucoup ndeko Gloire poto sala liloba moko
tobana na vidéo ya ndeko na biso Blaise Lumbu oyo atindeli gouverneur de la ville na kombo ya Jean-Tini Ngobila bongo tozona. Bonjour peuple congolais, Blaise Lumbu, sentinelle de la République démocratique du Congo, gardien du temple à UDPS. Aujourd'hui vidéo nangai tindela mukwa tombolo fati béton. Aujourd'hui vidéo nangai tindela yango fierité na biso à UDPS Peter Kazadi, ministre intérieur. Aujourd'hui vidéo nangai tindela mokonzi nanga Augustin Kabuya, mwana bute Chingoma onazo bakisa mususu Nzubwa Bilumbu. Président de la République. Na comprendre to nazopesa message batu bayebake Congolais lingi ba jeter na président de la République. Président de la République c'est un homme sacré. Munoko ebeti libaku basoda bafuta makate peuple azongi singa lobi zonga retiré parole na yo yango na ebisi peuple wana o bazo soutenir Fati Béton o bazo soutenir ngana ville à Kinshasa munoko betaki libaku o liena loba gestion ya ville nde bat bafuta makate nde Jantina bebisi gestion ya ville nde ba policier bafuta makate o baza kate nde policier bafuta makate na ville à Kinshasa na hôtel de ville ba ministre provincial bafuta makate ba mususu bakoma ko démissionner Jantini tellement za malin azui ba ministre provincial ya ACP akotisi batunaye ya ACP bakoma ba ministre provincial po ba diskitaka te ata bazofuta mate ba diskitaka te balobelo kote biloko wana na pouvoir na biso tondima yango vila Kinshasa ezanga danki tondima yango vila Kinshasa ezanga bamani oyo ememaka bazelo bafulu tondima yango mokonza mboka na pouvoir na biso tobundela nde bavaler tobundela batu te tobundela nde peuple congolais pour se retrouver mais peuple wana azosouffrir na bahôpital peuple wana azobela malaria typhoïde oyo kimbuta tiki Jantina ya bakisi yango na pesi message attaque sentinelle de la République bon mobiliser batu oyo bazobela typhoïde malaria bon pesanga ordonnance wana nyonso ou bien na mema bino na ndako ya Jantini azisa bino trop c'est trop tozo soutenir Mukwa Tombolo lelo oyo 2023 Mukwa Tombolo koloba nini pour la ville à Kinshasa bilan nae bilan Mukwa Tombolo asali ye moko sans gouverneur elenge sa mama ye mozo tongama zando zo tongama banzela tu oh Jantini asali obiso tozo ndima ezaka 4e ré ndenga tchepule mena zolo babo Mukwa Tombolo soko moni na telemi na beleli yo Jantini a préparé batu pour baboma gardien du temple de la démocratie Blaise Lumbu pour nazolo ba gestion ya ville à Kinshasa tomo na clair a préparé déjà batu a komi ko lukana batu na biso moko ya UDPS après ça va mo $2500 pour ba trahir gardien du temple de la démocratie biloko wana nazolo ba Jantini Ngobila ngana kotika te soki yo yebisinga gestion ville à Kinshasa te na kolemba te mais Jantini Ngobila mobiliser batu wana baluka gardien du temple kokuta na Jésus-Christ de Nazareth ponga na bombami nazoloba pona intérêt ya peuple ya nation pona pouvoir obiso to bunda Jantini Ngobila ngata na banda ko bunda na UDPS yoza na PPRD na Yumbi obebisi na Yumbi obongisa na Yumbi te nde na Kinshasa kobongisa Jantini Ngobila komona ba Congolais ba pathétique te komona ba Congolais biloko pamba te ba Kinois baza biloko pamba te ba Kinois bazo souffrir na ba malaria na ba typhoïde bosoto eza na 24 communes lelo ozotinda batu no balobake ba stopper 2 millions gouvernement national epesaka bibaza na raison faut ba stopper yango po mbongo wana ezosala eloko te mais ville à Kinshasa ekotisaka mbongo
mbongo wana ezokende na bapeti na yo basomba bandaku na babandage basala batapage mutu abanda kobeta jeu de 6 na bandage na coupe lelo koma opanza mbongo ya peuple congolais toloba te biso tobundela bantivaleur te biso tobundela bavaler biso tobundela bavaler nazoloba na tous les Kinois tomobiliser comme une seul homme to soutenir mokonzi ya mboka mais to soutenir baarsu ya Gentilon azosala te ya mabe ya kosouffrir peuple congolais naza wana attaque gardien du temple sentinelle de la république oyo ekoya eye mokokutana na Kanji Gabriel okokutana. Merci beaucoup wana bolandi ndeko wana ndeko Blaise Lumbu vie moko boye na respectaka trop na sepelaka na komba na ye Blaise Lumbu aza moko ya kati ya UDPS umoni video wana ndenga sili koloba ndenga sili kotindela gouverneur de la ville papa na biso Gentilin Ngobila. Oui ndeko Blaise oza congolais place au moni mabe kotamboma oza na droit ya koloba place au moni mabe ezali oza na droit ya koloba pona mboka na po balobi vrai congolais na minute il faut tozala lisu likolo a lisu vrai congolais na minute soko sali mabe to koloba mabe na yo mais le conseil o ezaka ki ndaka ko pesa ndeko na nga Blaise Lumbu c'est mon frère mais na respecta ko ya trop tozala parti prité tozala naître et puis on a koloba boye barake président Félix Antoine Tshisekedi azali présent ya Congo to ya ba congolais ali présent ya binoté na façon botinda ba message bongo et puis bino boali na droite ya koloba ke bino bato abino kingani bo pon mikolo uti ko le capitaux na mona ki bande comme ça IDPS na be mission ba koloba Kabulo okolongwa Kabulo soko mengi kolongola bana na hote na bande kono otie na kati te yo komona eza kitoko te yango na obi soki la plupart ya bato bazo inisa Félix Antoine Tshisekedi na République démocratique du Congo eza na bino moko na bato liboso. Pourquoi ba langage na bino, pourquoi comportement na bino lelo so kepa muta IDPS nyonso langage na eza kaka pouvoir na biso. Tous les muta IDPS so kepa na e langage na bango eza kaka pouvoir na biso. Pouvoir ya ba congolais mais pouvoir ya bato IDPS. Ce n'est pas bien bandeko na ngai. Bo aidez-moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi. Na mama kamwe belé. Na sepela ki na idée ndeko moko boye. Ya IDPS na art ça se posa ki na makambo to sola ki na e na makambo aloba ki na loba ki na kati ya IDPS. Ezape na batu mususu. Bazo réfléchir malamu. Ndeko na singa bindeko. Toko sala tout, toko tamama na ba souciate. Tozu ba rapport ya ba policiens o bazali ko sala na souciate e ko sala kitoko te. Ezo détruire mboka. Mais toko benga yo, toko kita, toko sala descente na tous les souciates. Arts o la police ezo sala. En tout cas na sepela ki na félicité ki ndeko na betela ki maboko. C'est ça nous on a posé la République démocratique du Congo qui est liboso. C'est ça nous on a posé la République démocratique du Congo et qui est liboso. Ndeko na ngai gloire. So to ali loba moko otela nga vidéo ya bandeko ya PPRD. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, nous sommes à Lubumbashi, calmez-vous. À Lubumbashi, avec Pati Benz, avec Abed Lunda. Et Dajan. La fille aînée de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, il y a tant de Tibawa. Unatoka wa convoyer. Unatoka wapi? Dajan. Avec tout le respect. Dajan. Nzo
belle-sœur ya Joseph ya maman Olive Lembe Kabila. Joda Chanyaba. Toi grande sœur ya Joseph Kabila Kabange. Voilà. On a parce que là la polémique. Yo Mukuna. Mukuna. Omoni. La fille est née. Voilà. La petite sœur, le cousin Laurent Désiré Kabila. Bangoyo. Voilà. Petite sœur, il y a cousin Laurent Désiré Kabila. Ouais. Si vous Mukuna, faux pasteur. Olokoti ba vagabond, bana misala na biso. Olingo saka na komba musée Laurent Désiré Kabila. Keba! Mukuna Keba! Yo. La fille est née. Musée Laurent Désiré Kabila. La petite sérieux. Tante. Mukuna. On a remarqué, ma famille est pas vagabond. Pas invité à les réseaux sociaux. Les lois anniversaire des jeunes. 60 ans. Voilà. La fille est née. Voilà. La grande sœur de Joseph Kabila Kabange. Je suis là avec la belle du Lunda. Je suis là. Ce sont les fils de Manuel Ramazani Chagari. Je suis là. Voilà, merci. Dawson, voilà. Merci. La Pamela. Voilà. Mingi. Toujours idéologie. Wana bolandi bongo vidéo oyo ya bandeko na biso ya PPRD. Asili kotinga. Avant na simba pe na vidéo wana ya bandeko ya PPRD na simbi na zongi nanu. Na ndenge na bandeko pesa message pour na bandeko na biso ya IDPS. Tozala na amour. Congo eza ya biso nyonso ba Congolais. Ceux qui ont moni ba yu Congolais. Bazoloba par rapport à Congo n'enzo tama bien te. Yo komona te ke baza banguna to bayini. Ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi te. Toi ba Congolais. Et ceux qui a sali bien. To beta mabou. Biso lelo ba kabolo puissant à l'époque dans mwana muke. Tozala parmi presse. Oh to tambola. Ya président Félix. Na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Avant bakende Genève. Ba makambo vers ce événement no plutôt ba activité ba nek osala mana siège na 10e mairie. Mais tant que tu as le te que pona kozala contre-traiter. Tozolo ba pombo ko eta mama bien te. Oui, yo tindi vidéo. Olobeli mwana mboka Argentine ngobile. Mais to bossa na te. Ezaka ka ville Kinshasa te. Mutu eza bosoto. Ezaka ka ville Kinshasa te mutu eza mabe. Mabe eza partout na Congo mobimba. Ezaka ville Kinshasa te ko bossa na te de ko Blaise Lumbu. Ezaka ville Kinshasa mobimba. Eta mama bien te. Avant yo kokita na ba Argentine ngobila. Avant yo kokita na ville Kinshasa. Tala non Congo tout le monde. Est-ce que Congo ce que ezala ki ko tama bien? Est-ce que ndeko Argentine ngobila to papa na biso Argentine ngobila. Alinga ko zala na droit ya ko sala mabe. Alinga ko zala na droit ya ko sala mabe. Pourquoi? Pour alinga ko mona Congo eso sa bien. Plutôt Congo eso tama bien. Ndenge ni nga na ko luka place na sa. Eza lokola osimbindo o chango place à propre. Et ko fanda te. Mais ce qu'on dit salité, tu as place à salité, et que bima salité. Dans le sens nini. Congo tango plutôt capitale qui chasse tango eta mamabe. Et ça nous d'abord on a Congo non peut ezota mamabe yango capitale ezo kende mabe. Oui, au lobby Argentine ngobila. Bon on s'entend quitter pe na ba couvert, mais plutôt ba bourgmestre. Ba bourgmestre belé pe ba commune belé ba ça musala ki to côté. Et belé à bourgmestre ba ça amsa ki to côté naza porte parole papa na biso Argentine ngobila te pour la lire rappeler bon honnête na lire leur 10 francs na été mais na oloba kaka état que congolais état que analyste tout ça analyse mon salama b mon salama b zo salama et pas IP il y a pas député provincial. Bon ça amsa ki to côté dernièrement il était koleka
Moi na papa Lemanema Junior Lemanema. Ayaka kosala badon. Ola kita pesa ba mama puta. Mais hier likola mutuka etambama azobwaka ba maputa, azobwaka ba téléphone ba wela. Et ça là ba accident, créer ba accident belé et ça déjà mosala moko ya mabe. Bato ali boso ya ko aider moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi et ça na bino moko na bato ya IDPS. Botika koloba pouvoir na biso, botika koloba ke mboka eza ya biso, botika koloba ke plutôt te to bongisa mboka mobimba Kongo soko ebongi après tokoya kozonga na ville ya Kinshasa nde kobonga kitoko te ba makambo abuyi kitoko te tant oyo eza ta repesa makasa République mobimba eza ta rotala ka te ke capitale la ville ya Kinshasa eza ta rotala te ka Kinshasa te nzoto mobimbe ko bela eza ka lisapi mutu ebela te Kongo mobimbe eza malade eza ka ville ya Kinshasa te. Alors tant ozo loba makambo susu boyeba ko kutala ka nini tozo loba. Et merci beaucoup mon vieux Blaise Lumbu eza ka juste conseil na pesu na yako simba vidéo ya bandeko nanga oya PPRD na utu komona. Merci beaucoup bandeko ba biso ya PPRD. To moni bino bo sali vidéo yo bola kisi biso grande sœur ya ancien président la biso président Joseph Kabila et boyo la biso sous grande sœur ya papa la biso atika biso o biso to kobenga na ebité papa Koko bon bino moko boyebi ka ni boko loba o biso to kobenga papa la biso Laurent Désiré Kabila autant ka kufuna zalaka mwana muke mais na lela makasi na ebembe na pona yoka passe na lela pena makasi no kwa ke na kufeli moto alibota nanga na kuzo to komi dato ya kufa le 16 janvier ti bataka ba film ne ba makambo na tala ngote na rotela ka ba vidéo ya papa na biso Patrice Emery Lumumba le 17 ya Laurent Désiré Kabila na tala pona ko karaté na ko rapace pour ça projet atikanga azana moi mke na yeba ka pena na politique te matika biso na passe atika biso na chaque moko boy. À l'époque, tu as pas na mike na 3e. Lipa moko bimaka sika lipa Kabila. Outi penda classe oye bolie lipa na libumundi. Tam super maman rola mana poko bolo poko lia. Asa président oh lelo soka zaki la République démocratique du Congo, mais lelo Congo to bengango pas comme mususu. Mais lelo Congo to classango parmi la première pays à minene l'Afrique. Congo est dans la carte. Pour d'ailleurs, tu as déjà premier pays miné en Afrique. Et puis tu crois que tu as liboso. Tu l'équipe tous les pays en Afrique na richesse. Et puis tu l'équipe va payer belé en Afrique na monene. Et puis tu l'équipe va payer belé en Europe na richesse. Et puis na monene. Kasi biso mo ba commande to yeba ngote. Mais ce qui te suit. Ba kambi moko ba République démocratique du Congo. Ndebo komona to komona valeur en mboka na biso. Oui bande ko nga PPRD na moni bosali vidéo bolobi. Eza mabete. Eza mabete komona ndenge boka kolobaki wala grand tabino batu bochaka mabende ya congolais yango nazo ba politique ya Congo eza politique mobe koma le kwa musique et koma politique mobe le kwa musique politique mobe les cas critiquer les cas loba les cas finga c'est ça politique ya Congo ngana ko le ka bona koseli ndeko na gloire makambo melikambo asala raté au moins ndeko gloire na bomona na za accident mais ndeko gloire asani na accident pour nini pona se déstabiliser kaka muninga na bebe sera réputation muninga eza le roi politique ya Congo eza kitoko te ba makambo to moni lobo mise biso vidéo bola kisi biso 30e la papa na biso Joseph Kabila et puis grand tiers la grand-père na biso Laurent Désiré Kabila. Mais biso tout oyebakaki Joseph Kabila aza congolais aza étranger. Mais lelo to momona ba vidéo ekomi kobima. Bien ne baloba kaka vérité ate bata mito vérité ate ye mais le kuta te ye liboso vérité ya kaka. Nzambe mo kayebi nini na ngasa na Congo. Po biso to la biso kana biso ni balé to mona ka lelo mais Nzambe mo kayebi nini abombi lobi kuna.
pour la République démocratique du Congo. Alors merci Nabino, mais tant on est conscient on peut Nabino, les attends à ça ba makambo te. Les attends to pesa makati na République démocratique du Congo. Les attends ya ko pesa makanisi na mboka e kendeni. Pourtant les attends ko ça makambo na mte. Les attends ko oyeba avancement ya Congo to tika mafinga, to tika ça ba vidéo ya bandenga na ndenga te to bundela ne Congo. Total la Congo où tu as pesé que tant to mona Sassou Nguesso, a outi na Braza, aya sa lelo moko awa. Lancez la biso mona ki ndeko buna teki vidéo bongo eza kitoko eza tant peuple congolais to temi pena to buli biso to 15 place teki eloko wana bu to ko isiango eza tati ya kosala ba vidéo o mundela pesa biso facilité ça biso ba téléphone Android o lalo la muki ozaka o tchango liboso ba Nicole ba n'importe quoi bu o panzango kitoko te. Alors na komi ko kenanga na suka ndeko gloire même dans la vidéo, il y a des gens qui ont expliqué pour l'état de siège. Bon, on a chuté dans Participants à la table ronde qui nous ont représenté nos Lituri, il nous semble que les discours qu'ils tiennent semblent différents de ceux du texte que M. Sama Lukonde a transmis à Félix Tshisekedi. Parce que ceux qui ont suivi la RFI, c'est différent. Nos représentants nous font croire qu'ils ont demandé à l'unanimité la levée de l'état de siège. Mais lorsque vous suivez la RFI, les documents que Sama Lukonde a transmis à M. Félix Tshisekedi, qui serait ici de cette table ronde, privilégient beaucoup la voie du maintien de l'état de siège ou de sa requalification. Et c'est là où je dis il faut que ceux qui nous ont représentés arrêtent le populisme. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas pesé à Kinshasa, on n'a pas pesé dans la salle, dans les débats, et qu'on vienne sur les réseaux sociaux en train de faire du populisme, moi j'ai suivi la RFI, ce que j'ai suivi me semble différent de ce qu'ils nous racontent ici. Nous tous, nous voulons la fin de l'état de siège, nous tous, nous avons milité pour ça, moi j'ai même fait la prison pour ça. Et maintenant, il ne faut pas que des gens en fassent un argument électoraliste pour venir tromper. Ils rentrent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'ils ramènent quoi? Parce que l'état de siège est là. Contrairement à tout ce qu'ils font comme tapage sur les réseaux sociaux, l'état de siège est là. Et ceux qui ont suivi la RFI, c'est que la voie qui semble privilégiée, c'est la réqualification. Or, qu'on parle de réqualification, qu'on parle de maintien, tout c'est l'état de siège. Nous avions dit ici que nous ne voulons pas de tout ça. Tout ce que nous voulons, c'est la fin immédiate de l'état de siège. Et visiblement, nous ne l'avons pas eu. Je crois que vous allez voir ces gens qui nous ont représentés là-bas, qui vous disent concrètement qu'est-ce qu'ils apportent. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient pour obtenir la levée de l'état de siège. Mais l'état de siège est là. Donc il faut que les gens arrêtent du populisme. Deuxième chose, c'est qu'au même moment où nous tous, la population de l'Ituri, nous sommes en train de nous battre pour obtenir la fin de l'état de siège, il y a de nos compatriotes ituriens ici qui sont allés signer des accords avec les M23 au motif apparemment que si l'état de siège quitte, c'est M23 qui vient ici. Il y a des Ituriens qui ont quitté ici à Moune. Ils sont allés à Kampala. À Kigali, ils ont pris un avion jusqu'en Centrafrique. À Bangui, vous savez qu'il y a l'armée rwandaise à Bangui. Et ils auraient signé des accords là-bas avec les M23. Je voudrais dire ici que nous devons savoir ce que nous voulons. Nous voulons tous le départ de l'état de siège, mais ce n'est pas pour que quelqu'un nous ramène les M23 ici. Je sais qu'il y a des victimes en Ituri, nous le savons, et nous tous nous battons pour que la situation s'arrête. Mais les morts ne sont pas seulement en Ituri, les amis. Si moi je reviens de l'ouest du pays, allez dans l'ex-Bandundu, dans les Maïndombe, à Kwamout, les Yaka et les Teke sont en train d'être tués par la milice Yaka qu'on appelle Mobondo. Mais est-ce que vous avez vu les Teke aller chercher les M23 pour les sécuriser? Il y a des morts à Kisangani ici entre les Mbole et on ne sait pas les qui. Est-ce que quelqu'un a vu les Mbole aller chercher les M23 pour les sécuriser? Nous avons des problèmes ici, nous allons les régler nous-mêmes. Ce n'est pas en nous ramenant des armées rwandaises ici ou des M23 qu'on va régler la situation. Donc au moment où nous nous battons nous tous pour la fin de l'état de siège, il y a parmi nous qui croient
qui en profitent pour aller chercher des M23 ou des armées rwandaises. Ça, nous n'allons pas tolérer ici. L'armée rwandaise comme l'armée ougandaise font partie du problème de l'Ituri. Ils ne peuvent pas nous ramener sur la solution. De 1999 à 2003, l'armée rwandaise est impliquée dans ce qui se passe ici. L'armée ougandaise également. Il ne faut pas qu'on attende la solution de ce genre de choses. La solution, elle est entre nous, Ituriens. Nous devons arrêter de nous entretuer comme des animaux. Point barre. Et ce n'est pas en allant chercher des M23 qu'on va régler cette question. Merci beaucoup, Wana Bolandi, Bandeko Nabiso, Est, un message Oyo Batindi, Pona Makambu Oyo, état de siège. Est-ce que état de siège est qui avantage na bango, va bénéficier na Makambu état de siège, plutôt état de siège, ou va perdre. Bino Moko Bolandi, Bandeko Nabiso, nègre va s'allumer pour expliquer, rien à commenter, na commenter le côté, Bino Moko va commenter la vidéo, Wana, Bino Moko pe, Bobenga Mosakoli, Botuna. Et merci na bino. Na sugi na awa bino batu bo pesa ki litoi. Bino batu bo pesa ki makanti pona kolanda République démocratique pona kolanda plutôt émission na ngai lelo. Bino batu bo lingi République démocratique du Congo na motema moko, na motema mboboto. To linga mboka. To na mboka kitoko nzamba pesi biso. Boza en Europe, boza en Afrique, boza wapi, to za la ini. To na mboka moko kitoko. To la ini. Tolinga na bakongole so tolingani Kongo ekeli bo so tolingani to mona monguna ya ka kosa biso poto boma na biso ya lisusu te mais so tolingani te to kopesa mundeli mupito mundeli wana porte pour aya akota na République démocratique du Congo. Alors merci na bino bo pesa kilito bo s'abonner au Océan du Congo bo partager mes missions. Merci na équipe technique o bazali ko lembater pour na kosala musala na Océan du Congo na ndeko na nga Gloire Ngoma. Et puis merci na la patronne mama di mama Océan de la presse. Ma bonne guérison na Pape Djé Lompinga. Bino pe bato bondi maka. Ko soutenir chaîne oyo, bo soutenir ba boudé, bo soutenir ba lobeli na bino. Bo soutenir Kabou Alon pour ça Mosakoli. Il y a plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489. Benga Mobundeli, Benga Molobeli, Benga Mosakoli. Soko ni mo soutenir yata na moi Munich, yata na moi Jipo Mela Koloba Boy. O bengi na numéro na. Soko bengi ngo sunga linte otiki voice na ko région de na voice wana. Et quand la bino tokutani na mikolo zali ko ya. Soki po zape na poso le kané monsieur to le belambo ko po lo banamboka, o lo ba plutôt na mai ozo le République démocratique du Congo. Oza na posa o benga par téléphone oza libanda. To sa ne monsieur par téléphone. Numéro ya wana benga mais avant yo benga nga pour les cas d'émission, au benga déjà bien avant, la personne va directive n'est to ko ça la pour les cas. Yo pe muto ozana poso za arato ya mbone émission to le belamboka Congo, numéro pe ya wana benga bon la pesa yo. Mais oyo ko ça la poto ya mbone émission to le belamboka Congo. Alors ngana bino to kutani na mikolo zali ko ya. Bye.